kosa tokufa loka bangunjo babomana ndako bato basindaka tante fo bakufa bongo po to comprendre nango te ata de bango eza ndengeni presque wewa nyonso place ndeko na wewa azokufa asalaka président eza histoire lelo te toyaka toboma tuto osalaka désordre te mais to comprendre te bobomi soda avant-hier bobomi soda lobia bola kunani bawewa bolandisa biso loka banyama soki to ezalaka existaka o soit mibeko moko existaka na ebité ba policiers vie la plupart des policiers ba osala ba dégâts wana ce sont des voyous qui n'ont jamais étudié ba bi AIT a osala kaka donc réaction neka na nia ba bomboka. Mbote na bino nyonso balandi ya télévision tindika mbote na bino po na fidélité na pesi merci mingi na boss na ngai Rifan Kisombe na Papi Kelly merci mingi na bango pe merci na bino ba cher abonné lelo likambo tokolobela eza likambo ko ya pasi pe mawa likambo ya soni po na ville de Kinshasa tozolobela likambo etali phénomène ujana contre ba wewa ndenge toyebaki kala ba ujana ezalaki ba fi oyo ya bandumba o babande ko bima po na osala kindumba mais lelo eza lisusu likambo bandumba te mais eza unité moko ya la police ezo sala opération ya ko kanga ba wewa oyo bazo sala désordre ba o bazo respecter code de la route te mais o eza ya mawa o ezali ya ko dénoncer eza ke au lieu basala musala na bango comme il se doit au lieu ko sala musala ko landela ba procédure légale eza o bango bazo sala te ba komi ko boma ba motard en espace de 2 jours des motards ba kufi likambo passe eza ke bazo sala musala na de façon abusive bazo ko abuser na autorité oyo l'état pesi bango pona kotia ordre na nzela toyebi ke agent azali agent ya ordre mais auto comme mona comme le contraire et comme que policier a commis agent de désordre tozoye ba pété likambo etali ba compétence tozoye ba te wapi compétence ya roulage wapi compétence ya bureau de toyeba kutu te utilité ya bureau de na marambo etali circulation to yebaraté wapi yango donc désordre na façon moko ya kosakana te que ba motard ba siliki ba leli ba lobby que il faut président Nabiso à sala likambo moko à réagir face à comportement barbare oyo il faut président Nabiso à telema aya koloba zomona ke ba ennemi à pouvoir bazana posa ya ko salir réputation ya président Nabiso eza kolinga ko simbisa président Nabiso touche koloba ke mboka ezotambola bien te yango na président ye moko il faut aya komona situation ona misu aloba ndengeli esengeli tokolobela lisusu likambo etali deuxième fait ozolobela ya docteur Obaboma qui est lobby toza même na ba image wana mais eza ba image moko très sensible to ko laksango te to préférer juste kolobango boy lobby policier ake kobimisa ake kolongola docteur esika wa salaka sous prétexte que mutu commandant na inde mtatindi alongola bangwana comme docteur ayebi que non bien on est bien moko public à s'opposer qui na ordre ya policier na habité na armée so batangi saraba policier na bisoté sans arrêt sans mandat d'arrêt sans collection et loko moroté avec violence policier na biso abandi ko beta docteur wana asuki wana te mais attirer likolo docteur wana à bout portant na ebisi bino à bout portant likambo ya passe docteur a couffé sur place tina niveau vraiment un criminalité tina niveau ya boye vraiment yango wana tolobela ki sujet oyo ezali ko toucher vraiment population ya ville ya Kinshasa pona likambo etali ba motard tokitaki sur le terrain tozwaki ba image ainsi que ba impression na bango parce que bango ne baza beaucoup plus touché bango ne bazo subir ba violence tozwaki ba image tozwaki ba impression na bango po ba lobela biso nini o bazo mona par rapport ya situation oyo bino moko bolanda na ba image mbote ndeko na ngai soso kuta kosa tokufa loka bangunjo babomana ndako bato basindaka tante fo bakufa bongo po to comprendre nango te ata de bango eza ndengeni presque wewa nyonso place ndeko na wewa azokufa asalaka président eza histoire lelo te toyaka toboma tuto osalaka désordre te mais to comprendre te bobomi soda avant-hier bobomi soda lobia bola kunani bawewa bolandisa biso loka banyama mais abongo te est-ce que bango la baswaka ba garde corps na bango conseil nini bango bapesa bango ntango bobima
et puis tika likambo esala marabo et presque bakonza mboka nde baautorise ngo toloba presque comme ata roulage bureau de soka kangi monteur on kangi ennemi na ye de vous bunda et par au lieu ta journée mobimba au fait ba 50 000 moto to soka combien so qui na ba souci à tout monde na ba roulage ta ba moto ba te kanga mameto luka la passe alelo bango ba kangi nzela ba camion sala te moto mte sauver mais so to ko 10 ans nango be ba lieu sous moto likola 500 000 fois moto kei to ebite so le ko sani. Bon, message n'a pas présent la longue toujours chapeau pour la mona mboka la président et son excellence. En tout cas, on senga na tchara paix. Na bano ba ina ba komba ba ujana. Ujana za bandumba bano mike ba sa mutu ba kipete. Ba pera mo boma ba kipete. Pour la komba ujana. Loka ujana sa gindumba kipete mo ba te mkonza mboka zo la solution. Ba biso na kimia, roulage a kanga camion na ye. Azela so ba peti biso ordre ya mikande ya moto. Makambo esili to koksite bando kanga biso to komo bundana ba roulage na ba bureau de na ba miyibi lisu ba bureau de ba boye moko l'état gouvernement même président ba bureau d'ate mais bato ba sokola biso la banja to kene bureau d'après ba policier ba e tant yo ke samba o policier mtakanga mais bureau de mtakanga ki tina ville bureau de dernièrement bureau d'akagi mota mutu auto kena commune mota mutu ba kimba kenango sko place ina sale les a wap Vame bazala kata na tenito e bakaba me batika biso libre to sala nan. Bonjour Yaya. Déjà en compréhension na bande on a biso ba policier. To ebinde to telemi boye. Okomona ka ye o Yaya finanga boye ba 2-0 na lobite na nanu vide. Ya yo leka na batute. To lobi il y a un batute nana comme bonana salité na peso kambongo ah petit yo na nyongela yo zela mokolo kota na punanga na sambiso omoni so tombe ke na koti na puna yo bien na bima na moto boya katelanga contact jamais na kondima ke azo moto ke nango bureau wana soki baninga na baza wana bakondima teke c'est le tozo comme général Kasongo atala ba policier ba komi na tracasserie moko ko sakanate ba kota na musala ba peser bango pe ba komi okanga so tali ata pembenya bazo yenga kaka te to senga na Félix Tshisekedi atalela biso atika batika biso libre ko biso bato moto to liberté na minute na mi-temps oyo te to sala vengeance soki ekomi ke to sala vengeance na ba policier ko sala mabe to senga na chef de l'état atalela biso likambo surtout général Kasongo soki atali likambo ba policier na bien te wana to kobeba na to kolinga biso nyonso ba wewa to kufa mbote papa babani osakana biso tro nenga bo lobi toza na férié lobi nenga bongo tous les motos ekosala te lobi tokokende na ville na chef président bataba moto tokosolola lobi ba moto ezala te tosala grève nenga bongo baujana baningo osakana biso tro bakomi oboma biso le roi bambinjo mbote nga vraiment na kama fort vraiment ba mo texte vraiment la laisse vraiment casse vraiment en tant que mort ils sont mort vraiment roulage vraiment ça va traverser vraiment la presse vraiment baza ba ujana vraiment ba tenir ba policier to ba comme moi so ba boni mutu ça c'est vraiment elle n'est pas na arrêt ba kanye nga lelo na sigida ba kanyinga vraiment na ngo kana arrêt na telemi faire DC balati ba kashine mo vraiment so ba nyola vraiment et là on a senga ba Félix vraiment que batika biso libre o ezale matembela bana to luka vraiment to yiba o beto sa nyongo beto ba kulula batika so libre vraiment to ezale to malaise makasi roulage vraiment ko tcha ka tsena nzela forme makasi ba nyoka so makasi mo bati so à l'aise mbote papa non eza kaka makambo basoda bazosala na mboka na biso ezosepelisa te biso toyebaki ete ke tango policier aza na mboka aza mpona batela batu na biloko na bango mena baudiana nde makambo bazosala na mboka banda bayaka bazobotela bato mbongo
bato ya mituka kutu bamona mpasi koleka biso ata babiso nde to bazoboma. Baroulage kutu mikolo nazomona bango basala te bongolo na selemba nde baroulage batikali basala batracasserie wana pese mosusu na victoire bazolesaka bato nzela na bango surtout bapolisier baza bapeser te bazoyaka bongo batinde bango eza kope ya bakomanda na bango na bamitindo bapesaka bango mpaka songo bazala batracasserie bango ba 5 000 ba 20 000 bazwa bongo soko tini bango raison ata moko eza te bazokangaka bato soki moto aboyi ekomi ye baboma bango tozosenga bakonzi ya mboka nanu kasongo akende tozomona mosala kasongo azosala te mosala yeke azotinda basoda na ye basala tracasserie eza mitindo na bango eza bango na mombele eza kasongo akende tozala posa lisu na ye te moto mosusu aya mode papa eloko biso tokomona ngo niyo comme jeu politique parce que omu buzoba likamukie babimise we wa munduki babomi ye lelo bande biso ba moto ebele ba chomena bandaku à cause de opération wa mianga lelo opération uchana ba okanga moto we wa place moto ekende eyebani te eloko biso tosenga mokonya biso oyo watie biso lelo donc azo solution ba soda na ye waza na prince o watie biso na prince likamukie munduki abimi munduki ala pesa ba pona ba criminel ba pesa ba munduki ante pa boma ba wewa na 2 jours pas to perdre 6 chauffeurs à moto pona buso ba nini wana auto moment comme chef politique pona ofingisa chef de l'état donc to ligi buso ba wana te ba konzi batala likambu oyo chef de l'état sur solution ba wewa baza ba nyama te baza ba étranger te na moto tozobula zaka baluba te ba yanzi baza ba saka ekolo nyose za moto awa étranger te mtauti mboka libanda bula na moto o ba komo ba chauffeur moto lokola lipa na nguba eloko ngana osenga na président na biso aza président to sepela biso to sepela tango ziko kibokonzi azwi la biso solution na ujana oyo azotia batia biso na prince ba ujana oyo batia biso na prince non to komona ngo comme chef politique biso samedi vendredi samedi toko sala te likolo ba moto likolo ba ujana wana lokola ba bazo ba pesa ba munduki biso ba boma biso vendredi samedi na minduki na bango wana bateli bango donc lobi to grever poto za solution soki ba décision to soma plaque to soma plaque to soma ba casque to soma ba casque to soma ba kosenga biso soma to soma mais akoboma to lingi yango te ba jeu politique to boyi yango. Oui, bonjour camarades. Vraiment, moi je ne comprends pas mon frère. Congo Sokito droit ezalaka existaka o soit mibeko amoko existaka na habité. Ba policiers ville la plupart des policiers ba osala ba dégâts wana ce sont des voyous qui n'ont jamais étudié ba bi AIT a osala kaka donc réaction neka na nia ba bomboka. Le problème grave est dans le gouvernement la biso président il faut la biso likambo yo. Côté ne fils que un policier a diplômé ne fils qu'un diplômé. Pas dans la réflexion à savoir vivre. Pas quand même en formation, à comment respecter la population, à respecter les normes, les ordres en boka. Mais mouton a voyou, ou à tangati, à la réaction d'un nini. À Kobomaraka, à Koiba, à Rosaba n'importe quoi, son habitué à nini. Est-ce que dans le Congo, vraiment, donc, il doit exister à la rate, il doit à la rater. Tout ce qu'on pense, tout le temps, déjà, il risque moi, permanent pour Nabiso. Chef de l'État, Nabiso, le Kamoto, l'Emi Boété. Victor besoin de mort, donc tout le monde se bat de sa façon que à se retrouver demain après demain qui a aidé famille nae. Moussa les aider tant moutamina za osala nini batracasserie kobeta koiba kosaba n'importe quoi. Tolemi boete. Mboka ngo boete. Oya papa. Ouais mbote papa. Ah. Là, mais en tant que patriote, citoyen congolais, c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer ça. Pour le monde, les gens qu'on tue, ce sont nos frères. Pourquoi nous nous entretuons nous-mêmes congolais? C'est pas normal. Il y a des autorités du pays, il y a des gens qui sont à la tête de la police, mais ils sont en train de voir ce qui se passe dans la vie province de Kinshasa. Mais il ne faut rien. Dites-moi, le général Kassongo est là. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? On ne comprend pas.
trop de tueries à l'espace de 2 ou 3 jours comme ça. On vient encore d'abattre quelqu'un. C'est pas normal. Nous déplorons ce genre de comportement. Nous ne voulons pas de ça. L'autre fois, on a tiré à bout portant. Il y a l'un des motocyclistes ici. Qu'est-ce qu'il avait fait? S'il y avait des antécédents ou des problèmes comme ça, il faut arriver jusqu'à abattre quelqu'un, éliminer quelqu'un. Hein? Non, mais ils sont là, ils ont quand même l'expérience, ils savent ce qu'ils vont faire. Hein. Moi, je ne peux pas demander, par exemple, au chef de l'État d'agir selon moi, non. Il est là, il doit décider en tant que chef de l'État. Il y a des autorités aussi de la police. Et je sais qu'ils vont prendre une décision pour combattre un peu les ennemis aussi du pouvoir. Voilà, c'est un peu ça. Ah, mbote papa. Ah, papa nanga eza vraiment passe makasi na makambo to mona ele kanakati ya mboka na biso. Omela musala ba we eza musala ba délinquante. Bazoba baza na kati ya musala ote eza moyen de vivre o ezo permettre batu ba vivre na mabota na bango ba licencier bazawa ba graduer baza ba D6 baza awa. Ba o pe bazwa terre otanga mingi te baza bazo se retrouver na kati ya musala o. Mais o pe sa passe na nzela nde to sala misala. Okomona roulage azotika mutu azoleka mokoyoka soda ou bien bureau de soi-disant bureau de azoya na nzela mpona kosala tracasserie. Tolembi vraiment ba tracasserie oyo ya makasi vraiment na kati na mboka na biso. Message toki ko lancer ça que non tango ba ujana o soi-disant ba ujana bazobima na nzela, c'est-à-dire ezana mutu azotinda bona mibeko, c'est-à-dire ezana général o biso général Kasongo o azotinda bona nzela pona kosala ba sacrifice wana. To sengi na bakonzi ya mboka balukela biso solution na makambo ezoleka na mboka o parce que ba wewe baza banyama te. Toza batu lokwa parce que tozo sala ba service okomona batuti mutu kaka moto o nem tezo essence na ye et que kangi mutu atuti mutu pour que EPC na ba qui de droit ka ba même moto na ka nem tozo nyokola to suka wapi hein et on to sengi na bakonza mboka basala quelque chose sinon parce que toza awa vendredi ba moto esala te vendredi samedi ba moto esala te to kende ti kuna na gouverneur de la ville to poser ka so ba moni moyen te baluka so misala misu to sala parce que moto elongoli ba milliers de personnes à chômage bato baza na ba chômage te parce que bazo moyen na bango ya ko vivre na moto hein mumso yaki mutu azobeta mutu lichette tango juma moto na bandi opese moyen ko vivre mais la minute to comme une insécurité todo kokate parce que tracasserie comme partout oya koto le bureau d'aya kangi soda ya kangi bako kanga moto bazo senga amende à 70 000 mais bakangi mutu ka basenga amende à 15 000 tandis que mutu ke na versement belé par rapport ya moto to mona ke to komi na suka to sengi appel na président de la république alingi kimia to na posta la kimia na mboka ba wewa to na posta désordre te to na posta ke non to sala musala so na kimia so ba moni ke non bakokanga posta pour la mikanda ba pesa biso échéance o to kosomba mikanda so ba bina so dans 2 mois to koksa mikanda so to zangi mbongo te to kosala tout to so mikanda so to zala notre mais to limite ba tracasser ceux qui sont cyniques bo avertir ba tout que non nzela obo le kate enoko mamo bo fongoli nzela boye bo andi okanga batu o ba uti ko boma o koto da na bokasa balongo so ayo boma na rompe na kianza siko to na continuer ka kokufa mais abongo te est-ce que bango la baswaka ba garde corps na bango conseil nini bango ba pesa bango tambo bima et puis tika likambo esala marabo et presque ba konza mboka nde ba autorisango toloba presque comme ata roulage bureau de soka kangi monteur onga kangi nemi na e de fubo bunda et pas olio ta journée mobimba au fait ba 50 000 moto to soka combien so qui na ba souci to mona ba roulage ta ba moto ba te kanga mameto luka la passe alelo bango ba kangi nzela ba camion esala te moto mte sauver mais soit encore 10 ans nango be balio lisu moto ngo likola 500 000 fois moto kei to ebite so loko sani bon message nanga avec président la longole toujours chapeau pour la mona mboka na président son excellence en tout cas na senga na yachaka pe na bano ba ina ba komba ba ujana eza bandumba bano mike ba sa mutu ba kipete ba pera mo boma ba kipete pour na komba ujana loka ujana sa gindumba kipete mo ba te mukonza mboka zo la biso solution ba tia biso na kimia roulage akanga camion na ye
azela so bapesi biso ordre ya mikanda ya moto makambo esili tokoksi te bandokanga biso tokomobunda na baroulage na babiro de na bamiyibilisio ya babiro de baboyi ye moko leta gouvernement même président bayi biro da te mais bato basokola biso la bandia tokende biro da mpe bapolisier baye ntango yoka esamba oyo polisier mutakangi mais biro de mutakangaki tina ville biro de dernièrement biro d'akangi moto mutu oyo tokende na commune moto mutu bakimbaki nango siko place inasaleleza wapi vame bazalaka ata na teni toyebaka bame batika biso libre tosala nano